Chaque news et télévision, l'homme est simple, José Young. Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosolam, yeah yeah yeah, Sosolam. Oui, Mbote. Pardon? Tout ça en Angile. Notre équipe nationale joue aujourd'hui, je crois, dans l'équipe de Mauritanie. Parce que dans le stade, il y a Kubiso Mazembe dans Lubumbashi. Comment vous trouvez la position de notre équipe vis-à-vis de la compétition ou la Coupe d'Afrique des Nations? Nous irons plus loin ou bien au Soukanandela, ville à lire va l'équipe? Bon, en vrai, dire oui ou non, il faut nous expliciter convenablement. Le problème, c'est quoi? Au moins, dans notre équipe Nabiso, pour le moment, Tokyo, le baquet football Nabiso, vraiment, ils appartiennent. Alors, comme c'est notre équipe nationale qui joue, nous devons toujours s'allier derrière notre équipe, puisque tout ça, c'est Congolais. Toki côté Mboka Nabiso Tepo et l'eau Makambozo qui est bien. Nabi que match il est là en Mauritanie, et un match moins facile. Mais ceux qui t'ont gagné en haut, et que tu gagné peu match retour, tu s'est positionné bien par rapport à Mauritanie. D'abord, tu as premier dans la poule, suivi dans Gabon 4-4. Sauf que tu as gagné, tu as comme un 6. Bango ba otika l'impe na scène par rapport peut-être à résultat Gabon qui ko sala. Toki ko za soit deuxième ou bien Toki za premier. En tout cas bon, nabi Terra Mazembe Lubumbashi, pas dire que Terra Mazembe mais Lubumbashi penda et peut Sarabiso chance. Mais cette fois-ci toujours nazo souhaité que chance à de notre côté pour tout gagner match on a tout se positionner bien. Pour se to perdre en haut espoir réel sous souté. Bon, et ça, suite il y a des dirigeants au bazan dans secteur wana politique na bango ya avant ils allaient bien té yango lelo tozo Sibir ou tozo Sibir ceux qui batia qui politique moko bien pour na football na biso lelo tonga to sala o to salite hein to kenda de gauche et droite oh non demain se prépare aujourd'hui ceux qui lelo za bien té lobi rozala bien vété omoni to lo bate o pona boye te politique ya kala ya football ezalaki bien té yango lelo moni football na biso ekiti preuve ane que 4 clubs na biso nyonso et tombé kadik ça montre que non toke na chan to marquer même bimo côté OK football na biso e banda ko bangisa ba équipe na biso banda ko bangisa lelo to komi inclusif tozo ko ka même ko marquer même pour gagner tout ce qu'on a. Alors, football va même partir. Bon, pour Nangaï, un an, na sepeli, puisque Azalaka, Bilobela trop, Aloba trop, hein, Moko Yazara n'a pas rien fait kofa. Mais le lorsqu'on va payer charge, il y a qu'au diriger ministère. Si on a prouvé de quoi il est capable. Pour te yebi ekolo biloba loba to yebi bien a prouver biso maintenant de quoi il est capable biloba lobo ya banda osala ba makamnyo so ya banda osala apesa ala kisango siko ke bango basalaka mabe yenda sala bien pour te yebi bien les a bon choix puisque en matière ya sport aza vraiment toki assez contestable toki ko nié yete mende la kisabiso siko maintenant de quoi il est capable. Oui. Oui, mais c'est Kabou. Il est là d'abord. Le problème, c'est quoi? Lui, il est là seulement pour critiquer les joueurs. Ceux qui totalent dans l'élimination d'Abisso, il y a mondial. Il a critiqué tout le monde, même Banane. Il a dit que non, ils nous ont escroqués. Mais le lot Sukoyo, Nzambala l'a raté. N'a pas si président Félix, c'est vraiment coup de chapeau. Nandenga Tchewana. Ala kisasko batuana ke ba on sala ka mabe ya zo sala bien. Tozo tala e misu na misu. Tozo tala e. OK, merci. Angile. Mbena immeuble Sirop. Équipe nationale na biso zo pe lelo na équipe nationale ya Mauritanie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le part bazana production moko ya mabe? Bon, équipe na biso eloko yebo mabale na biso ya Congo.
championnat eza te. Bonde championnat eza te na Congo. Yango wana mais pour la Léopard, to tomber na bango ba bonne chance. Nzamba sunga ya malamu ya pona so to la ni pena na logique ndenge bale etambolelaka. Esenga championnat zo beta kitoko ba club na biso to zo kende bien ndenge pe équipe nationale na biso eza kitoko. Mais pour la boy, net nga na féliciter na nga toza na ba bon joueur. Ba pro na biso mais to beta na Mauritanie. Souci na souhait na ngeza. To gagner Mauritanie lelo amata akita. A pola to na bolingo équipe na biso. Mais to senga na ba président na biso ya ba fédération ba okamba bale ba chande sérieux. Na maramba bale so ba che sérieux na maramba bale to bando beta to kende sous coupe d'Afrique ndeto kenda so na 74 au mona auto beta ngo dada so ga sérieux côté na mboko pour na tala déjà équipe na biso ndenge za ba bon joueur ba Mauritanie wana na première mi-temps to 4 matchs a ko biso ata mokete et tant que sportif on a ngamo pe na ancien joueur. Bale na biso to apena na ba bon joueur sérieux nde et kota na football na biso mais na yoki nanga ba nommé ba ministre mais ministre akoya na sport faut acha sérieux to boite kabulo to biaza grand na mamba bale mais sérieux biso to na posa sérieux bale ekende liboso souci na biso yango bala Congo etombo to boy ndenge to shitaki et continuer faut etombo bala Congo souci nanga eza mais pour la lelo à Mauritanie rose ta 3 voilà bena na za si voilà la confiance à ba chancel mbemba ba pro na biso jete ya malamu lelo eza wa chancel a mutu nanga banda ba MK na ebi na kondima monter na ye première bi ya coup de tête c'est kota et raté na ebi bataka misuna moni ba yeye sika mais ba kombo na bango pende ko kimanga mais na confiance na bango na tali ba championnat na bango libanda ba osa musala bien mais lelo j'ai été ba pola ba mbata bakita ndenge ye moka komi wana fasala nyonso o wana tu abwaka na mai asala o tu ya mabele kaka o babiloko ki parti pris nyonso wana abo yango abebisa totala siko ya malamu eya abosa na o joueur boya mankaka ye boye o tu wana babosana tellement ye moka si sport ya Congo na ngongo azui poste ya ministère faut maramba bien bossa na tuana to lingi na kabulo na oboya te aza grand na yebi viona ayebi maramba bale jete mais asala ndenge biso to lingi ana Congo lo to oboya ki parti pris ero ye boulot sala musala bien ba joueur na biso ba se retrouver ba ope ba libanda ba monaka maramba bien ezongi na sport a Congo ba zwa courage a roya. Ça va pour la lelo na suki wana. Bon, pour ngai na opesa bonne chance na mboka nanga parce que ezamboka nanga inga komona nga gelo badia donc na opesa chance na Léopard pour tout le monde battre biso nani quoi avec Kabulo donc avec Kabulo za papa mo boye sport ça fait longtemps donc il a opesa biso confiance de biso de pesa confiance match à lelo ça bien tous en la qualification ezate que 0-0 nil mo biso Congo to mesa roloba to roloba mabe donc to souhaiter to roloba mabe to ça dans les bons quoi nzamba sunga biso to gagner to ça bien donc pour la part na nga lelo match ça ngo bien donc par rapport à 2-0 match ça bien nazasi parce que tous les Congolais tous les matin tant que sportif nazasi venanga puto yebi kabango yebi tout le monde baza ba yebi donc le pas le tout ça pena qualification donc il y a ça mais ça to gagner to pena décider to ça pena sûr que to gagner na journal lelo bonne chance na
na Chancel Mbemba capitaine venanga de midi avec beaucoup de respect et puis bonne chance à tout le monde na batakana so bazana asir na bango tanga kombo c'est trop dur avec ya batakana so bazana ba marquer bi tous a décidé ya pour on les amis so ba kanza moi tricage mais je souhaite tout le monde bonne chance en tant que sportif. Ah, tu es ma bête parce que tout le bas, oh, l'équipe, c'est l'équipe. Tout ça, les présents total, on est vers commis par rapport à l'équipe nationale, il faut passer la chance. Donc, bonne chance avec Kabulo. Donc, on va s'allier banda, on va quand ça va, on va s'allier, on va s'allier, on va s'allier, on va triba. Abilo, on va s'allier, tout ça, on a décidé, tu gagner les trois décider, tout ça, on a donc, tout ça, on a, tout ça, on a cirque, quoi. Ça, on a l'équipe est gagnée. Et ça, on a on a kuna limaki, on a kuna lobaki te. Biso na stoa na même moral. Le match est bien. Tu gagnes biso. Normalement, on a besoin de raison. Championnat de bêta, il foot c'est ça pena trop bas. Mais par rapport à l'entraînement, ne pas c'est la pas entraîner. Nan zamba sabso grâce au gagner parce que championnat de bêta matin, le but on a raison. Championnat de bêta matin mais zamba sunga biso par rapport to gagner dans le bon. Et ils apprécient. Nzamba Sunga pour championnat Benébé Tamatendo le bureau nous a raison. Mais Nzamba Sabiso grâce par rapport à des recrutement et ça bien dans le bon Nzamba Sunga. Naza joueur na beti na Angil na Banangil na beti na les Calvitus na beti na Cedres équipe à présent Mongali et puis na beti na FCK na Kazangulu. Na tika balle était par rapport au nom mon gars mboka on les a développé tout ça na biso na bande de touche quoi tout ça na biso to beta na biso ka ballon ah ba rete ba les belé nous na ko ba devant télété ba mikolo ba za ba grand baza o baza ka ya njili ba yebinga ba pona longa pona monana bazali ba yebi avant jilo ba yebinga lo ba fe na ngamba la biscotte ba ve tour mabi ba fe na lubanza dio ba patuka bangu do ba grand o yebi ba yebinga. Donc, tout ça, on a par rapport au sport, dans la quête, dans la fair play, on a un Gilles Mobimezé Bissou. Donc, par rapport, on a tranché, on a jaloux. Et tant qu'Arabe, donc, il match à l'ongobé, donc, moto partout. Dans le bon. Nous, on a fait merci, na recrutement, bah, joueur à l'OPA, pendant ce temps, baza, na niveau, moi, il y a degré au Saranaté. Score, on a nous a 3-0, tu gagné. Équipe à Kitoko. Espérons qu'il y ait une bonne chance et que là. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup à parler. Que ça bon. Premièrement, dans le Bélo Koyo, Batou avec ta masola balé, ça bateau même en balé. Reprendre, moutate ka fumbo, fate ka fumbo. Reprendre, mouta boxer, faut mettre masola box. Mambo balé, mambo balé. Ndé donc on a joué au Lutoloba. Reprendre, la vie topé ça batou chance. Bandeko babe tabale et Rosimba biso to bana njili ya bale opone ba biso ne to abo to monde to telemia wa to na ba accent bale makolo ndu le pesu suka biso mais c'est important il faut tant en classe au beta bale donc les apena bon peut y avoir un changement en tout et pour tout football échange à rater terrain ko ça na ba sende si nakati na bino il y a des expériences ou nakati na bino ça avantage les grands nanga lobia joko lobia RDC a gagné na mamboane ça la raté to mona ba Bayern Munich ba la ba payaté pas batou vous comprenez ba Real Madrid ba la ba payaté si ça ja betayo ou betayo donc ça n'a rien à voir avec ba payato ba payaté. Premièrement le monsieur Kabulo le papa Kabulo a salipé nyonso sur Makamotel Sport. Naki na lelo mamolo ba trop zati. To peut ça ba chance azwa matiama. Torotala bilan na sur la fait un bon bilan. Et ça va bien mais ce qui bilan mabe il doit partir, c'est un peu ça. Dans la vie, dans nos vies, il y a toujours ce qu'on appelle des opposants. Ata yo papa yo zo pesa nga micro tina lo babozana opposant na opposant na lo bapeke joue à ça la émission bien tia
elle est a télé en ensemble opposant dans la Europe. La vie, on dit ma mouture sauter. Europe, vie pénée à Bongo. C'est bon, espoir ezali. Espoir ezali na osenga. Espoir ezali to beta bien. Et puis to gagner. To on a fardeau à liboso ezali wana. Alors qu'avec Dieu nous ferons des espoirs pour na mbok équipe na biso, il y a RDC, le pas. Donc to rotiabi, to gagner bango, to gagner bango malgré ba les cas liboso mais j'espère que non. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Donc en tout cas to mener. Lubumbashi et la moi pas si le parcours à se retrouver. Bon, pas complication. Parce que le pas. Le pas. Donc comment on a un homme à casse. Et peser nan. Donc alors on va comparer. Tu peux sa chance équipe na biso. Et donc tu module équipe na biso. Surtout on est en bas avec RDC. Donc avec Fati nous ferons des espoirs. Donc Maramabi et Salama. Donc tu peux gagner. Nous avons dit qu'en Congo Congo te. Malgré tout, souci, tout ça va pointer, tout ça va donner des inquiétudes. Non, tout mené. Pour nous jusqu'à bilatéral, donner bien pour nous ngapenda. Ngapenda mon mboka na Congolais. Avec Fatu Béton, équipe nationale le pas. Tout mené. Tout mené. Il y a Mauritanie où il y a première poule. Ah, RDC gagné l'équipe ma casse belé coup tout va manquer de besoin l'oni. Tout bien va poni. Tu repères le moroté. Tout mené. Nga bilatéral jusqu'à dans le bureau toi na c'est pas ma game wa tout mini na biso Fati Béton normal comment on a le Kabulo moi na Kabulo ministre des sports a quoi comporter changement dans la fédération na biso sport bon on a une nomination au team musika ba pe sa chance na mutu comprendre ba pe sa chance le ko ba nommé total to pe sa chance na mutu sur place na et ça bon tout parler na ligue tout tes surtout na yi. Et c'est ce que tout n'est tout en a la salité. Mais tout plus c'est chance à Tombola, football, il y a RDC. Vous comprenez? Bon, ils ont un risque parce que sur la piste, on a posté. Attends, le bakiboui. Attends, aux autres, aux autres, pas naïnan. Aux autres, pas naïnan. Ils ont bon mot. Ils ont tourné. Attends, nommé, oui. Et ça, ordonnance à présenter, nommé comme ministre des Sports, coup de chapeau. Papa Kaboulou, coup de chapeau. Moi, bilatéral jusqu'à Nassimanao, n'a dit que sport et RDC, il faut y sport. Papa Kaboulou, coup de chapeau. Moi, jusqu'à bilatéral, n'a pas de chance. Moi, mon Mbunza, n'a pas de chance. Le corps a nommé Papa Kaboulou. Quel est madame? Celle qui tombe la football, il y a RDC. Le partenaire, il y a qui tombe, il y a Kala. Parce que yo ebi mo sport de ebi nga la ndaka o ebi so le ko la de ba nommé ma konzi mboka Béton coup de chapeau vous comprenez ba nommé comme le sport RDC et ça bien ata o ba kini wana non a comme dans ce sport donc boye pa nayi utala le championnat na vie na baisse makasi oui la cause ya baissement oui ça na baisse makasi bon. Et ça, entraîner en desco bakoye parce que façon ni bakoko kotombola championnat na biso. Et ça ce que nous comme entraîner ba sélectionner tout ne pas ça la comme na bango wana. Amoni. Donc toi na baisse. Mais toi bagas ko ni le local là papa Kaboulou comme ministre ya sport oui. Ah oui ba ko faire staff tout. Ouais sengi ba chete ba ko chepete. Ouais c'est ko ba ko sélectionner. Vous comprenez? Ah bien ba Chabani tout wana toi a staff wana. Comprendre et fanda et tout comme makasi tout la molende tout ça makasi tout ba naso gagner yemo aza leader ya sport le bano ya suka ekoki kozalani le banga suka premièrement na pesi chance ya bien na RDC to beta kitoko coup de chapeau nani mamju salami en tout cas espoir ezali avec Dieu le pas to gagner OK. Merci. OK. Nous sommes ici à Kinshasa, je pense dans la commune de Ndjili. Vraiment, nous sommes au bord de la route, là où les gens passent de part et d'autre. Notre équipe nationale joue aujourd'hui face à la Mauritanie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette rencontre? Oui, bien sûr. Je pense que la République démocratique du Congo, c'est une grande nation. On connaît de partout là que le Léopard a toujours joué parce que c'est une équipe vraiment dynamique. Aujourd'hui, nous pensons que la RDC va juste gagner le match 3-0
Et la Mauritanie même va voir que non, la RDC c'est vraiment une nation qui a été toujours dynamique et aussi avec toute détermination. Et j'essaie un peu d'accorder la chance à nos joueurs qui sont sur les terrains aujourd'hui pour qu'ils soient vraiment dynamiques aussi dans les terrains. En fait, nous allons faire tout pour remporter cette victoire d'aujourd'hui. Ce soir ici, ça va commencer maintenant. Et nous allons avoir toujours, et je demande aussi à tous les Congolais d'avoir le courage et aussi d'accompagner notre équipe, ceux qui sont de partout et ceux qui sont en train de voir aujourd'hui sur la télé et aussi ceux qui sont sur les stades. Et nous les encourageons d'être toujours derrière les léopards, en fait, pour que nous gagnions les matchs d'aujourd'hui et remporter la victoire chez nous. Nous jouons face au premier du groupe. Ce n'est pas un risque pour nos léopards. Ce n'est pas vraiment un risque. Pendant que nous sommes dans une mauvaise sportive. Voilà, nous n'avons pas un risque aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons l'espoir qu'on va gagner les matchs et remporter la victoire. Nous allons passer, sans problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la nomination de M. Kaboulou Mouana Kaboulou étant le ministre de la Fédération congolaise de football à Saint-Denis? Oui, j'en ai déjà eu maintenant même sur l'information que l'homme là reste toujours comme ça parce que c'est vraiment un homme que nous connaissons bien, surtout sur les plans sportifs. Nous le connaissons bien que c'est un homme et il est là et nous espérons que celui-là va faire des choses que le football congolais évolue. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a Sainte-Thérèse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces rencontres? Bon, on est déterminé, mais le problème est que Bada premier, mais le problème est la cohésion. Biso total moi baisse on a payé la baisse et d'accord moi moral la biso ndé qui vraiment bien té mais ce qui total déterminé puis ini na sens où ils ont kende mais pour gagner biso va gagner biso to gagner ba na la sur wana pona yogi mutema na ngai ningani place mode te esimbaka te na mitema mabeka ya bakongole moko bango moko biso bakongole biso na biso tozalaka na makambo ya bien te mais le problème est que oyo eza occasion moko toko perdre yango te toza na droit ya koperdre yango te tokolinga totombolaka équipe na biso ezala nanu emonana nanu mpo tokokozindisa yango te ekokosimba te makambo ya bien ekoleka. C'est un problème de corruption na bateau bache likolo ba équipe ba président et ba feriste bango bazo tala makambo bal te bango ba yela ba faire na bango et puis kocha mbongo liboso mbongo ko congolais abetaka na mbongo congolais abetaka na assurance soki assurance ezali congolais akobeta na ye ata lelo ndenge toza na bitumba eswana so balobika tobeta bato ese tokobeta bango samba basali biso ata eloko te tokobeta bango ere tokanyaka Rwanda bapesa biso kono ere tokanyaka Rwanda ere tozozwa coupe na biso ya CHAN ezaki ya nini bapesaki bango mbongo boye te tokanyaki ndenge wana comme tokokoganye mpe match ya lelo sans toutefois bapesi biso soki eloko soki nini tokoganye ozomona eza assurance wana Kabulo aza moto aza journaliste alobaka azaka makambo ebele aloba congolais nyonso ozozela eza neti congolais bapesi oyo mosala sikoyo oyo olobela mingi okritika mais sikoyo bapesi oyo yango na maboko il faut approuver place aza miko ere oyo motu na ye ezobouge aza alese mais akoassire bato aza na bango ke bache mai na akwesa médaille wana na sete akotelemisa mbendele po azo moya kolo wana français Kaboul aza français bakoloba ebele so baganye bakoloba na ye ebele est ce que eloko nini akoya kotelema azwi micro boya aloba lisusu
azana équipe na maboko azana nyonso makambo sport azana na maboko na minute après fois azo moyen ko yokoloba après pour azana makambo ko koloba après makasi nomination ane ko pesa ke alingi bote pour akozala ministre oyo ya munoko akangate neto ya ministre ozana bango balobaka na bango eloko te eluka mutu neti ndenge na aloba ebele aloba ebele ya pamba te mais ya sûr ozomona donc nomination na ye ekoki ko changer football na te eko ko changer po alobaka bato mosusu boye basalaka eloko te mais ye sikoyo aza wana bo sikoyo comme ye aza wana apona mpe bato aloba bato alakisa bato misapi bato bakoloba makambo ya bien mpe bakosala makambo ya bien même bajoueur akoloba azwamaki baproblème ebele na babinationaux ebele siko lelo ye na tete ya fédération babinationaux batikaki boda na baproblème mpona kokritike bato wana mais malgré bango bazomona eloko bazokritikele bango te mais lelo eza ye sikoyo bazwa moyen ya kokritike mpe ye akolinga te akolingaki makambo nyonso mpo aza kokritike baministre mosusu à travers bajoueur à travers bamakambo mosusu ndenge aza kokende bango baza kokende place oyo bajoueur bazali te mpona koactive bango mais na minute oyo ye ero aza na lubumbashi nakosi aza na lubumbashi malgré aza na lubumbashi wana motu ezobouge fo aningisa makambo te nasepeli mingi tout d'abord ye ministre nga nasepeli mingi namona ye nayeba kabulo mwana kabulo oyo naza kokumisa bandakala na ndenge na nga na baposition na ye Isaki News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, 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 Sosolam.